Le gars koloba likambo bo abendi bato akeko sa ba réunion na Suisse. Mais associé na vanda na Paris, musique le kaka na Paris, bato nga bato na mema na mouvement na baleke belé. Qui kolo mouvement. Denga zo soit disant que kolo mouvement. Mais bato belé balanda nga pa avec loko ya. Soit disant to yene mko mouvement. Soit disant. Soit disant. Ndenge ya koba ko so ko okita lobike. Na suspendre c'est que école mouvement. Mais on peut quand même suspension comme on va ya exact que bazo ebisanga abenga ngai na téléphone. Banda le longa na yo contrat ekatani. Na kobenga soki na lingi obetela. Donc le quoi moi na musala na ye. J'ai fait 1 mois sans que na réponde. Deuxième mois sans que na réponde. Mais Tala, Moussous a craqué. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Parce que Moutou pas en zambété, tant on comprend, on remarque déjà dans Nzembo. Nzembo l'album Liboso, Libangue Zati, Nzembo Liboso Bimi. Oyo yo na fallait na ba ye ba ça dit ba sakana na yo rakati ezate après akosela Nzembo isalamité ablo mikem est-ce que benga o vandi ça ye boye pour epse que non mon frère tala boye na lobi au moins l'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Oh je te le jure. Nalobi les lelo, nalobi les visa, il faut kotangana. Ah, il faut kotangana. Nalobi ora. Babuta makana. Yetango sa ba émission na, et ça va 300 personnes. Nakosi 300 bataillers, 800 bataillers, mais nga so na tsali, bato atali nga mukefe za dans les 10 000. Avantage ya zaki na ngoyango wana. Ya monaki ke bato nyoso Londres, États-Unis, tout le monde a parlé de lui. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Un sapeur. Même il toyo muto azai ko simbela makam. Pas grande. Ça qui est déjà. Ça qui est déjà. Mais c'est quoi même kolobana na comme ba ali kukuma na ko kasude. Sikoyo dans tout ça na aucune histoire. Parce que yo mo lobi ke vous comprendre vous comprenez peut-être mais est-ce que pour nous regarder kimia ou ko benga mutuno c'est-à-dire ceux qui sengi qui a bengi par exemple bosala pi l'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bigam azalawana Bana non, parce que au moins il est un manipulateur. T'as la terre benazoloba. Un manipulateur. C'est un grand manipulateur. Grand. Un grand manipulateur. Un grand manipulateur, un grand menteur. Je dis à haute voix. Un grand menteur le sous. Voilà. Parce que tant que yo lingo sakana balinga na yo et bato mayele. On va venir au boss. Okasiki. Sans bango, sans yo bango bako vivre. Alors voilà nga pena que maman lobi na ngai. Bozola nanga pona mbongo na ngana kabwana bino sinote bo mangai. Maman. Sa propre maman. Botoko sa réconciliation ne belé malobo ya loba. O toucha mitema bato. Papa, il y a des commissions taliboé, au bina zonga sima. Mais ma commission moni na bouté zo ya kwa ante yo. Malobo kama. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Mister Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi Gen Tolobe la vie. Avec Adil Odolé, c'est beau comme un deux jours. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie.
un papier gain, tout le la vie. Dans la papier gain, dans le générateur de pluie, beau et élégant, sans conquérant. Donc voilà, c'est pour toi. Nazala Mounina na hotel. Nazala Mounina na hotel. Yasuka, Nazala Mounina na hotel. Donc comprendre, si vous pouvez comprendre tout les papiers gain. Nazala Mounina na hotel. À suivre. Nazalaka moninga note. Et puis natikala jamais kozala moninga na yo. Humilité, simplicité, c'est moi Zaïrois. Tolobe la vie, monde entier. Cite. Ok. Mbote Nabino partout, Bolanda Biso à travers Tolobe la vie officielle. Là, je vous dis un grand merci parce que Bande Kwabengaï un peu partout. Bon, Bande Kotuna. Je crois que maintenant ça va. Tu commis très bien. Il y a un moment où sengi siko penato leka. Pour te banda koloba. Pour ma kamba koloba izali. Je crois que vous avez toza cadre yo bo mesana. Bo mesana lisusu penda na cadre oyo. Ah toza pa ya ndeko na biso andi Iris. Yo baso kotiawa. Obima ndongo ya giti. Ils en a 13 rue Joseph Dijon. Soko Komigaga. Et là, on va picoter dans quoi? Métro Simplon. Dans métro Simplon, voilà. Dans métro Simplon, là, c'est Komigaga wana. 13 rue. Il y a Andy Iris, la bière de tous les pays. La bière de tous les pays. La bière play aussi. Voilà. Merci la grande équipe à Tolobe la ville honorable, 4 fois prêtre Washington, grand pays naminique. L'imbécilité bilamba toujours dans les sangs. Eric Shimano capé des authentiques. Puis nous c'est Agostino Massosa papa social. Nazana Achamovoto. Eric Shimano kolinga Achamovoto mingi vient de paille grande. Boni paille grande. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Neto sa l'émission yo. Asengi tozong salon matondo mukepa ya nzambe. Yemutape biso souffle de vie lelo. Kolo biso bana bayo to sangani awa yo lobi ete pa bana bayo bazali babale to basato bazali kotanga kombo na yo yo zali na bango yango na poko ya lelo yo zala na biso baye atanga kombo na yo ape baye bapesaka yo limemia baye bayebiki yo zali nzambe na bango baye bayebi ete yo zali maître de temps et de circonstances yango tata nzambe totondi yo botondi pe tokumisi yo mpona poko ya lelo. Amen. Amen. Achamovoto sambela be makasi. Somme tamoni wayeba te Achamovoto sambela. Sambela solo. Ya solo pena sambela na bana séminaire na sisa. Na senti polo ke na tata nzambe na limemia nyoso. Moi blo walo so le kana séminaire. Séminaire pona biso tanga séminaire. Mais somme tamoni wandi bate Achamovoto sambela nzambe ni makasi na sambela makasi. Obi ko leki ba pasteur rebelle surtout pasteur oyo leki makasi. Leki musika ngana utana sa petit séminaire, grand séminaire. So na signé ka souche de na masango mais amona ki unique garçon de la famille na ko kene sangote. Ah yoza garçon unique. Garçon unique il fallait kana poto yanga bana belé. Balona na 15 bana na ngana oka kelengi donc aux enfants la 15 na regretté ndenge na kimaka vocation nanga. Voilà, je suis tranquille mais so talinga er moko oko joidete mais so abina te abino bokamo amoni na iba ni basala mabete merci so bana 15 ans so baka awa na poto 9 balé na poto moka za Bruxelles 5 batika bana Luanda et pas na kete to mo milipoko. Ok mais basa bien bana nyoso baso tanga so sangsa bana po nso daka mukolo achanza soute bana msuba bimi nzamba koko zo ngai te avant que bana nga tu bakoma awa soki bana nga tu bakomi na poto bakoti bachiki banini soka yo zo ngai na okena boboto parce que nayebi kawa nzali zate mais na Luanda soki lelonga na zate donc catastrophe c'est une catastrophe. Nous avons une école française, ils ont coûté biso cher.
bon quand on papa comme ezali na luka gauche na luka droite na kokisaka chaque année scolaire na futa na bana to akende classe. OK. Achama Voto toujours propre, toujours bien habillé, merci toujours osako rajeunir toujours secret Maïkaka. Secret ezali prière. Ah le sambo hein. Ozomona au moins de tobeta prière. Ngai moko na ndako na ngana lobaka prière na ngai yango. Tata Nzambe yoka kolela na ngai pe posa na ngai. Soko pesinga ya kolia na ya kolata. Pona ngai ekoki wana. Soki okobakisela ngai ponga nazali likonzi ya famille. Yo nde muto tianga likonzi ya famille. Osala oyo elinga te kasi sala oyo elingi yo. Pesa ngai kimia, pesa ngai santé, pesa ngai bolingo envers baninga. Wana nga moko na sambelaka soki na lamuki na tongo to na lina lala. Merci. Voilà, donc c'est Achama Voto, moni Achama Voto penda za muto alinga nzambe mingi. Mais Achama Voto ngai leona ye parce que bato ba benginga na zuma ba coup de fil mo ebele. Et puis nga mo pe na sali na pesi bato na raison. Bato ba benginga na pesi mo raison pour na lande tout sali mo be mission. Na kata émission tout ça on dirait makambo mo bozolo ba makambo bande ko lobolo ba ngo suti pour bato ba benginga ba bina ngawi. D'abord to kenon boni mouvement na bino. Te continuer nana mouvement ils continuer yo continuer makambo bakabenga voilà bato babina na lobi Achama Voto ba suspendre ye na mouvement oyo bande ko lobela ba suspendre ye azali sous-soutien na mouvement alors eza penza nini mais quand on koyebisa biso po quelque part yo banda ko lobate on dirait moi silence or ba suspendant na bango biso to baraté so suspendant ko ndene exception suspension ni utagi wa pour sala nini pour mériter suspension makasi bino mi balé tanga na zoyemba nzembo yo bino bozo répondre mokili changer boyemba passage wana ndenga na koyemba bino bozo répondre ndenga wana mokili changer bon oye mokili échanger mongongo ya Asha mongongo ya Zaire échanger mongongo ya Asha mongongo ya Congo échanger mongongo ya Asha mongongo ya Paris échanger oye échanger obengela ngai Asha yo motema échanger obengela ngai Blandine yo mabanzo échanger baninga ebandeko boyoka lisaponge ebandeko boyoka lisaponge Achama Voto bandaka na Paris ti akei na Washington. Merci. Bon, nazo répondre yo. Pona kolakisa bato d'abord kenga na un bon chanteur. Un bon chanteur. Vous comprenez? Mais na kati ba famille boy. Comment je dois bangala? Soki famille na yo etanga na ba école moko boye bino bana bubando zo internet yo le kan internat andiri sale ba garçon belende toi na poto ba le kan internat ya ba Congo ba Zaire ba le kan ngé ba Mania ba wapi ba école oyo omoni ke binisa ba le président le plus beau président du monde Mobutu Sese Seko Moyo Azabanga et binisa ba dignitaire na yinyoso ba bimela kuna ngape na tanga kaka na école obango pe ba bimela voilà. Mais destin à Moutuzali autrement. Yo kolo ba boye, mais destin a eu mimi autrement. Au moins na bisi ok. Ngai na koma ki pendake na signé souche pour na kende na kisangani na bimasango. Mais ezaki destin ngati. Si le lona koma Achama Voto na banzela mususu. Na jargon na lobi landa terme, c'est un mot français. Jargon économique. Il y avait économiste quoi. Jargon na bango. Soki mutaye na mayele na ye.
aye na ba idée na ye aye komona yo mutu ya mbongo alobi to sala to inventer loko moko boye yo tie mbongo ya tie mayele na ye vous êtes des associés automatiques. Vous comprenez? Lelo nazoloba po mokili eyokanga eyeba qu'est-ce qui s'est passé na ba réponse au bazozela et pas na yo bande quoi bolingo vous comprenez le qu'on a ligina loba na jargon la ba économiste balobi ke moto ya ye na ba idée na mayele na ye atie na mesa abengi yo moto zali na ba moyen wana mbongo yaka to sangana to inventer loko moko yo tie mbongo ya tie mayele eza loko ya bino mibale vous êtes des associés mutako bengana muninga azate soit so bozo kali lisusu te boko partager ba bien malgré que ya yaka na mayele mais invention e boti mbongo si s'agit au kabwana beaucoup kabola bojina bino bokaboli parce que vous étiez des associés. Et moi ça m'étonnerait que artistes et musiciens na kende ko tala na kende ko proposer une idée tout ça la mouvement atika ka musique 30 ans tout longola dernier album na 87 akene ba monde beaucoup boye. Mais pas on a la musique angolaise, musique il y a Afrique centrale et tout. Et c'est un gars qui est 30 ans, ça dit bato ba bossa na ye. Ou abandonner la musique ton à 26 ans pour revenir à 60 ans. Ozo mone karwana. Et moninga na yo aye apesi yo boule. Que musicien a comme un maçon te. Musicien a comme un menuisier. Moninga yo. Nga mutu na ya na idée na zo lobela ye collègue na yo te dit mola ana ba vidéo oui ba vidéo wana ezali quand moi je parle ye azo yo kanga azaki ye moi si na ye na leki na mbale nga azaki nga na te dit mola to motiver ye pe na pisi bulu na binoko nga la moni yo ebi kokoma banzembo. Moi, si on a sepelaka na nzembo na yo moko, yango na moni to continuer. Est-ce que vous avez un 60 ans pour ça l'orchestre? Sozana makamanzo tote. Et simbate? Iye moka zaki na doute. Menga zaki na doute te. Na yebi eloko ni nga na zalaki ko sala. Na yebi eloko ni na apport ni na tiaki wana. Iya yiba ki yango te. Alors toye awa na Paris ngam na bengi seke mouvement ezana kati ya Paris pour na ebaki combien je pèse awa na kati ya Paris aye e coïncida ki pe ba mongo kwa ba oyo bato ba yaki memi pesate mais mayele yelinga lokwa na okende Luanda na kende ko poser Pierre Kuna pona orchestre wana yebana baye ba reconnaître ye to kende liboso na tchaki makambo ebele sans oublier que na sa père na tchaki bilamba parce que zoya po ba mona acha mon photo pas grande ba yaki te po ba mona yi crois-moi sur parole na sala ba émission 27 émissions webi chroniqueur chroniqueuse à cause de l'émission te fufuta yi et surtout que yo wuti poto obligé makambo zo lobela eza pona poto eza pona bango te ba otala muteke na bango et chaque émission ngacha nazo bimisa 100 € pour appeler ça soit chroniqueur na batunaye 100 € bakendo kabola soit chroniqueuse na batunaye bakende ko kabola attends mukil bota le loko wana 27 émissions ça dit j'ai fait sortir $2700. Attends, on a maï. Après ça, on a mais imbécile na bilamba. Washington, grand pays. Na bengaye na binoko. Awa, je suis menacé. Ngakutu na bengaye te. Maman bana, nga bengo bi mais viens na yo.
akokana kosenga te mais awa toza menacé tofuti oyo mais mbongo ezokoka te abi ezangi combien moyebi toza na besoin $250 po tofuta bato nyonso tosali ba émission atinda 250 Washington grand pays honorable atinda 250 euros bapesi so $250 kuna tobeki tofuti bato nyonso c'est-à-dire mokolo nga na okota avion nazonga awa wana problème su te nazalaki na nyongo ya motu te natikala na nyongo ya motu te voir nasimbisa bamontre na ngai ya grande valeur po tozwa mbongo ya kofuta nanu bachroniqueur nyonso ye azalaki okura navandaki na hotel na Luanda botuna soki na 7 mois oyo tokangamaki kuna mpo na covid tuna ye soki ye moto afuta hotel wana jamais hotel wana azalaki kofuta ezalaki na 1200 et quelques lokola ekomaki covid gouvernement français a décidé que epai baressortissant français bazali basolde bapris hôtel comme ça bango bafutela biso mais il y avait l'incompréhension entre le président français qui parlait français na bango kuna balobaka portugais baexige biso il faut bofuta bafrançais biso ya mindele batika bamama na nyongo kuna oyo bazalaki na bahotel oyo ya baréputation internationale heureusement nga nazwaki flat nazalaki na hotel nalongo na hotel nakei na flat nayebisi moto wana ke je vais te payer chaque fin du mois toyokani na 600 euros tuna moto oyo alobiki apesinga suspension soki azali kotinda 600 par mois $600 tuna batuna ye tanga na zonga awa mais zéro pardon parce que yo kendaki kuna ye moto atindaki yo kende émission de service to kendaki makambo na yo nga nakei nalobi nake nde nakei nakosala makambo na yo na biga nsumu anake lobela makambo wana yo moko na bulu na volonté na volonté na nga donc na billet d'avion nga moko première classe makambo tunga mopanga tambaka na première classe na ba hotel nga moko so na okosa asala émission que non voilà na tindelaka ye autant pas foot hôtel donc nous sommes pendant ces jours en Angola où tu ata $1 te je me rappelle à 150 ok nga na okosa à 150 jour mosusu ayebisi biga apesa ngai je crois 20 000 kwanza il revient $20 mais au moins ça ngaze kosilika mais yo ozongi okoma njuta pourquoi nabi eloko na ngai nalingi avancer eza makambo ya mbongo te yayebisa ngai soki tozongi awa tu vas habiter en Suisse boye nakosoki mpe nakozongisa balare wana ntango nakoma awa mwana mai apesa ngai 200 euros na dire nyonso nga nakendeke lifuta na nga 200 euros po monake nalingaki mouvement naloba eloko ya mabe te rien du tout napesaka merci aye mpe tocontinue bastudio bani déjà po mona mauvaise foi premier nzembo kombo na nga eza te kombo ya mola eza te oh mais c'est vrai oboka bino te akokosa koma mutu oyo aza associé na yo akozwa mabanga ndenge motema na elingi me mwana mai wana azaki deja na bula mabe na mutu nzembo wana boye bandaki kala te nzembo wana nzembo wana boye tamosu enregistrement na tamosu bandaki avant peut-être te ngai ntango nakomi nde bastudio ebandi baoto bazalaki wana papa natie kombo na bino te rien na deuxième aye kobwaka biso ya moke ah bon ya moke kaka toloba ata ite nanga na mola bakolo masolo toloba eloko te mpo moi bato mosusu bazokotela ye bayebi ntina makambo ndenge eleka te na moi seke makambo eza mpena ozomona ata tolobaki te me toa bazoba te mo libanga ebute pasha ye azolia mbongo libanga yebi moto abimisa mo libanga
oyo koma kolesa bamisien tous lelo moto avandi awa mokolo mo libanga bo libanga nga asha mais premier nzembo ya orchestre oyo yanga komona nga eza te bapesi wana banyarcos bapesi wana bato ebele mais okotala liboso moto oyo aapporte yo édifice mpo yo otombwana après 30 ans à partir wana nga na vana naza moto natangi ebele amona eloko oyo ezokende na défaveur na nga mais enfin je continue. Celui qui veut la fin veut le moyen. D'accord, continuer naïe. Oh papa, ça va nzembo troisième nzembo ya yo. Ça va, c'est bon. Mais ça on a moi c'est nao. Na continuer musala bomoni musala nga na sala wa. O pena ke babenga musala ya Sigal. Papa. Il va y avoir un biga. Oh non, tellement tu travailles bien. Et comme il y a un chico moi na musala. Tu as un salaire à 300 € par mois. Par mois. Na seka. Mais pour mouvement na ma comme na mutiana kati. No bo mango sundeni. Na accepta nanga. Chaque fin du mois, 300 balles. Oui. Ma petite ça babi, ba ça la baba. Baba émission ba zo mo kutu ko le kananga. Bien grand on mutno sa émission pour mouvement ba tout ba zo talanga, kolo mouvement nga. Ba ekomi na makambo studio. Studio sili banze mo fe mato yokani awa. Toke ko se retrouver na Lyon. Tu sais pourquoi toke na Lyon? T'es dans le bâti. Vous comprenez? Na yebi eloko pour ça qui était que token de Lyon. Parce que les Burkina studio na Lyon. Te toke ba clip na Lyon. Na yebi te mouvement. Na tango to ça ba close na biso ezaki makambutu et les kaka na Paris. Mais du coup a changé que na Lyon. Il y a que lui et son entourage ba yebi pourquoi que na Lyon. Nga na yeba tinate. Bon yo zalaki non, c'est à partir ya wana azo contacter nga lisusu na eloko te a déchaîner. Pona ya monique succès. Oh nga na maîtriser ba succès. Vous comprenez nga? Il y a de ces choses dans kolobate na okataka na mikuse pour minute za muke. Na vandisa ina pse mutu na ngai. Tozonga Paris. Centre musique eza à Paris. Ma mission va jouer mais biso baza na Paris. Le gars ko ba likambo yo bu abendi batu akeko sa ba réunion na Suisse. Mais associé na vanda na Paris, musique le kaka na Paris, batu nga bato na mema na mouvement na ba leke belé. Ke ko le mouvement. Ndenga zo soit disant que ko le mouvement. Mais bato belé balanda nga pa avec loko ya. Soit disant to yene mko mouvement. Soit disant soi-disant. Ndenge ya koba ko so ko okita lobike na suspendre c'est que école mouvement. Mais on peut quand même suspension comme on va ya exact que bazo bisanga abenga ngai na téléphone. Banda le longa na yo contrat et katani. Na kobenga osoki na lingi o betela. Donc le quoi moi na musala na ye. J'ai fait 1 mois sans que n'a réponde. Deuxième mois, sans que n'a réponde. Mais, tala, mutu musu soit craqué, ndenga zo komi ko soit bateau. Et chose drôle, émission o ngana salaka, o beaucoup la bana ke sale loko na yo, ngana ko soutenir ango. O bino nyoso boye bité, chaque le 10, il y a janvier et les caca. Proclamation. Lui qui se dit artiste et musicien devient présentateur. Akomiko proclamé bateau. Émission yande konayo bozala kanaye. Et puis au tournier accordé aucun balamoko aucun kosa en Suisse sans qu'il y ait pas. C'est que Dieu a l'inga qui sous zalate. Il y avait des places à Kenekabi qui n'a manager n'a été. Oh. Je dis ce qui est vrai.
ozomona bato bayaka koluka non bato wana baza na ye omoni bato biso bamona mais jo aza tellement que je suis posé oyo moto aza na calme mais makambo na moto na biso azodekone donc soki aza soki nga na porte parole na bitala ye aza na mbongo afutanga te parler c'est bien mais les actes il a déjà qui eza na masolo mais achama photo mais toujours continuer na biso continuer yo na tout mutu na moko balobaka soki so moni muninga na mabe hein parce que mutu pas nzambe te hein so muninga mabe tant on comprend on remarquer déjà na nzembo nzembo liboso na album liboso libanga ezati nzembo liboso bimi oyo yo na fallait na ba ye ça dit ba sakana na yo rakati ezate après akosela nzembo esalamite abiloko mikemi est-ce que benga ovandisa ye boye pour que non mon frère tala boye na lobi omoni ka place sotozali j'étais pas là ye mokaye o nazomona mon vote aza na kati ya mécontentement barépondant ye mais oui bapromese yo opesaki ye des promesses alléchantes là que yo opesaki ye boye ozosala eloko moko te okomi kobenda na mouvement okomi komema yango nalobi mwasi na yo na age ya biso tomona baartiste émission baimmortalisa basango ndenge esukela bango tozwa bien biso big boss soki vango so lelo akei na mabele eza makambo ya mwasi wana j'ai tout ça là ntango azalaki na ya kishasa na otambola ayebanaki te mais ntango baimmortalise ye baartiste musicien to afungoli minduki ozo comprendre et tous les artistes je croyais que bazwa mayele po baotu bayemba basi yango basi badekona bamosusu bagarda basika mpona soni mais ayebi ke mwasi na ngai basali ye boye tokaisaki bato abendi filme na place asalelaka nzembo te naosala momi mpo boye na boye conseil nga na kopesa na leo mwasi na yo moitié na yo lipasa na yo l'os de tes os ngai biso ke non kosala nzembo te j'ai gardé encore le silence téléphone nayebi te oyo bango baelekai na Suisse nayebi te quoi moi je parole tosoli na ye na moi te tosoli na ye na butu boye apesinga baprogramme baninga peta c'est bon problème eza te mais mpo na ngai na santai déjà ke bagero ngai asaka na baege ye moto abengaka bapeti wana bafinga baege nga kutu bapeti wana yebi bango te me lelo na mema ngambo na Paris ke nga na tinda bapeti na kini bafinga baege bamasa na nga basomporte contre nga mais lelo bayeba vérité que j'étais pour rien donc guerre mais ezaki bafinga bango c'était que normal basilika mais nazo lukala expliquer bana mai que je suis pour rien mais ils étaient trop montés yaoma na wake na pardonner bino po boyebi eloko elikaki te nde balobaka na Bible ke mon peuple périt par manque de connaissances soki bayebaka balingaki bason charge na ye mais ngai bason charge na ngai bamona lokola ke mpo makambo so ebima okaisanga oui nga bato bapetwa nayebi bango te mpo lelo atindi so bapetwa batelemisanga minduki ocomprendre bapetwa babenganga na sola na bango mipesi botika na bino omoni nga na kini bato basimbi mikonjo basimbi babenga nini oyo biloko yango bango nini sokoda te oyo ya oyo ezokanga bato oyo ezalaka mpona baétranger bani leo bakomi okanga bato tu na bosi immigration moto aza kuna eza ipo ya tums moto aza kuna roba mbala peti mpo bakanga bino baotya bino badelinquant mbala moko bokei kamwina koma mboka wanini kasese soki nini wana kanyama kasese botika babétise mpo ngai sifi napesa bakombo na bino ipo tums bongona ngai na tozalaki na Paris lelo aza kuna azwa poste soki nayebisi ye ke lukelanga bakombo wana mpo atina oyo na matati bazwa yo peti ya facile comme bonjour insulte injure eza condamnable alors ta bamona oke oza délinquant osalaka eloko te mbala moko kanyama kasese peti tika na yo
Et puis ce qu'on va continuer ata ça mité souci de zako ya poto ngaza mbana koto ya âge na yo ce kana oki yo tema kolao no tinda baluka yo boluka boya ndenge ba petit chinois de kini ba ya baluka problème na bana poto te yango mo to accepta bango mais ce qui veut bozo ya pona ba $20 ba pia bino ba $30 ba $50 botele misela grand prêtre na tinga mindoki mais bino boke de susciter boya ne Paris pour rêve za bino voir Paris mourir ceux qui bon meki petit beaucoup ataka makolo Paris botia makolo te ba petit to ba oka boy ba tika o vie biso te bani yo mutu aux artistes musiciens mouvement c'est fulami tika ba tozo fula mouvement yo tika no kaka na côté cahier kokoma banzemu mais yo comme chroniqueur yo makamnyoso yo présentateur ya émission nani on a la salle proclamation est-ce que bien ko bisi non mais yo c'est le wana na yebate là au monde on bien yepete papa au monde na muto bien élevé bien éduqué na benga été na mona buzoba mais na solana muto yake de ko proclamer je suis ma oh petit nga yo za saper OK les jours comme ballon d'or yo beta balle on verra ya beta na balle te na bengi ba petit ngusto tout nous avons besoin de couper ya memakia ba jangote pour biso déjà influent na kati ya Paris et tout Paris ba benga ki ba petit wana vous omona eloko ya yeba kité et puis on les atika na ye azo répéter que chaque 3 ans donc et comme il défie azo sala alors moi les musiciens nandimite que orchestre ne continue le quoi ngai lelo na se retirer nandimite po mutazaki na muri ya musique zakinga ngana yaki makambo ya ba proclamation makambo na sala ka part mais na makambo etaki ki makuta l'orchestre là na pesa ngo kombo orchestre ngo nini tu na botu groupe mbeto zaki na orchestre samite groupe ki makuta tanga ngana kende Luanda mbe place ngana kende kubanda royaume de Kimakuta orchestre ko ninga porter kombo wana nga muntu na pesa ba kombo nyeso wana ça dit je fais le tout. Il y a Zakaka artiste, musicien, compositeur. Il fallait souka niveau là mais succès à Mouké Kaka, il y a des nzembo et comme si mutu liboma. Ce que yo lingo ye baté esprit ya bengela kyo na butu na pa bona ngalanga aussi na tamsu pe mutu musoza tamsu na tuna yete na tika kiye a raisonner na même butu na benga 2 fois. Oh, pour absolument le même message. Mais non rien. Ti lelo na répondate. Pour mon sagesse nanga. Pela continue sa mission na ko sola soute, bo sola soute. Nani? Sola soute. Ngai na bloqué. Vous comprenez? Pour la mona ka continuer ko ba bêtise quoi. Omoni? Pour na ya koloba mabete pour na bloquer. Voilà, na bloquer pe kakambala. Moko ne ya message bloquer ba to na bloquer. Atindi petit wane loko tushanga au président moi non retour. Petit wana ya chroniqueur Masudi. Ah, Didi Masuki. Masuki. Non, biso to foot nani ba futaka yo SMIC. Wana bingo Didi Masuki. Mais je dis la vérité. Nazwa ka on a tambo ici. Paris panzi ya ngo voice. Ce petit wana yebaki ki ngana za actionnaire. Na bébé la ko ko makambo na te. Nazwa ce petit wana na za actionnaire na bébé. Mbongo butinda ke zakala 300 wana. Il kaki pa na ngate likai pa mwana. Ya taka ninga na lati. Taka ba sapato ngana lati. Mbongo batina ko combien de fois? Batina mbongo combien de fois? 300 ans combien de fois? 6 fois je crois, 6 fois. 6 fois. 6 fois. Bon on en a dépensé. Papa. 6 fois c'est 1000 fois 1800. Et bon on a dépensé dans ma voyage. Na ba émission kuna. Mais sikoyo, il s'agissait de quoi? Pour beaucoup matin niveau. Na yebité jusque là. Au moins tu que na bino saki 1 mois sans que na lo bata i. Mais ba tu mususu baza pe pembe ba net ba bika ntsumbu ba ali o tu na te que non. Non ben ba bika ntsumbu alobaki mabe pour na ba tout le monde s'est retiré. Abengala ki butu nyos. Oh.
asali mouvement na ina bato oyo bazala toyebi ba komi kolo mouvement biso ba kolo mouvement biso bwe on a déjà instant chaki bouton et lokone otambola te il faut kotanganga oh je te le jure na lobi le lelo na lobi le visa il faut kotanganga ah de faut kotanganga na lobi ora babuta makana il est temps ça va émission et ça va 300 personnes nakosi 300 bataillers to 800 bataillers mais ngaso na tsali bato atali nga mukefe za dans les 10 000 avantage ya zaki na ngo yango wana ya monaki ke bato nyoso Londres, États-Unis, tout le monde a parlé de lui. Mais tant que yé moka comprendre que ora wana ezande pa na ye. Au monde il fallait azaki bangotu na quartier latin mais ora ezaki pa na ye. Yé kuta ya sima. Mais le quoi azaki na ora yé wana kende liboso. Donc pour yo yé faut kotaka inda wana. Mais alors déjà kotanda kwankanga. Parce que ngana retiré pas grande habillement. Oya azaki koloba comme ezaki pas grande ngasha mokoto je ne suis que un noble un sapeur na mito yo muto azaki ko simbela makambo pas grande asaki déjà asaki ndeki na ye mais siko même koloba na comme ba ali kukuma na ko kasude siko yo dans tout ça na aucune histoire parce que yo mo lobi ke ozo comprendre des o comprendre peut-être mais est-ce que pour nous regarder kimia on peut benga c'est-à-dire ceux qui sont qui a bengi par exemple bossala paix est-ce que vous a déjà vous a la prière vous a la paix merci pour la question wana ya linga ki to sala paix biso mibale non ya likamba biso mbale chute ndé ako répéter na ye makambo wana parce que na mutu na ye ezali ke ezanga abosani ke asa salaka musique et que efuta yete uzomona mais 30 ans après mutu moko eko simbo na loboko abiso na potopoto diamant ekoya na potopoto yaza diamant diamant ekoya na potopoto mutu moko alokoti yo asokoli yo alobi toteka diamant diamant ezongi na grande valeur nango mais yo kobosa na mutu ana ki kolokota diamant na te po yende mutu alokoti yango ya lokwa ngande na yela ke bulu wana azaki na babiga azaki na batu nyonso biga na motema na ya bobuto ya bondeko soki garçon congolais comment il s'appelle l'artiste là Noba azobeta tala yem ta saba nzemba danger azobeta enlever des rideaux ya Noba mais ngana iko faire voir que non tu peux encore remonter ba podium. O les cas à la cas, enlever des rideaux, à comment pendant que yé moko rive kono. To ke kuna famille na bisinga no mboka na biso kombo nango Kimakuta. Diku nga mutu na bengi ye no bi le king de Kimakuta. Nga muna pesi kombo wana. Nga muna kenango groupe Kimakuta sadi biso nyoso na yo na kati. Mutu nyosa oza pembe na biso ana kati groupe Kimakuta. Mais yé kaka respect na ye amabe. Donc comme on est kota qui était a bengi petit na moko comme on a nani Maria nani na bosse connaît Maria nani ote tout ça la groupe clan Kimakuta. Na bengi avec mes frères. Le seul mot na benga ya mabi mais non clan Kimakuta na ndeni. Clan Kimakuta na ndenge nini. Biso ta famille na odi to ende bato ba yiko accompagner donc tika ezala groupe Kimakuta na sala émission na lobela garçon na benga ngabi yaya moi je suis pour ye mutaloba kinangai comment yo zana baninga mais yo na sima ozo palola bango ozo comprendre ozo critiquer bango ozo diminuer bango ozo na considération na baninga na oti. Mais on va parler. Il y a que si silence, on a ça qui 2 mois sans rien parler. Mais ça, c'est là. On a eu un pardon ouvertement. Toi, le bac, on a ça là qui erreur. Mais erreur est cause de l'ébélité. Plusieurs, on a ça l'erreur, ils ont gambala moko. Et cause à 10 fois.
ozoki no sa makambo tuna yenga za soi-disant manager na ye naloba soi-disant po kote moso areconnaître nga te soki asa benganga na Suisse ke non manager yaka komona viva soki ekovoyage losikia il faut akota avion liboso akei namona veve kya mwangana soki akovoyage Télé Santana azali koya na Victoria wana poto ozo comprendre kya mwangana kutu aye te mais Télé Santana aye na Victoria mais yena abengisa tana mkomo jamais abengisa mola mengate manager na ye ba promesse oyo apesaka ata moko te a réaliser yango vous comprenez bosuka abengisa mola ndeni est-ce que akende kosala émission na mola alors que mutu na ye akoloba ezanga ya komi ko préféré ye moko aloba est-ce que avant 30 ans ye alobaka ekoza pe ta mosusu amoneke no ata mosusu asala badépense ayi bon tosila na biso na ndenge bien ta mosusu amoneka asala dépense. Je vais te dire une chose. eloko oyo osali te bato basali yango fo lokoza bien na bato wana te po oyebi te te ni bango bayaki vous comprenez j'étais avec les vieux beaucoup ayeba evaleur nanga azaki soka oboka to supu ayebisaka bi yo koloba eloko te yo eza kola ya eloko oyo eza ya yo donc vive la musique soki nazokosa yo ntango nakendeki wenge 4x4 papa oyo baya kuna te moto yayemba na wenge 4x4 achango photo na tous les parisiens ayembi nga ayembi mon petit cousin Azor Molongi ayemba bango nyonso te cavalier solitaire nakunze ba cavalier solitaire ayemba ta parisien moko te mais ntango wana papa oyemba en plein succès na Paris awa ayebaki valeur ya motu nani ntango nake wenge 4x4 bakabwani nalandi JB on a cartonné malgré lungo oyo nani wera yaki nango mais on était là debout avec 4 albums. 4 albums à succès. Bato akobosa na ote que l'époque à Chamafoto et JB Piana, ils ont fait 4 albums. Et c'était meilleur temps ya JB yango wana. Azaki no mwana muke abadi ko soba kara danger abadi tout ezaki ko kende vers mutu buso ko yaboye amemeli yo étoile yozo yebate. Étoile na ye komi ko sala. Comme je parle là, ce JB Atala va non via la vérité. On a fait 4 albums successifs. Puis à succès, bah tu vas succès. J'espère que bah tout va y bien. Je dis pas des conneries. Il est à moyen. Tout le monde. Tu vas dire que je vais battre. Tu vas dire qui m'a coûté à parler sur qui m'a coûté à dire. Il y a balinga na ye bangolais bazo benanga. Yete. Babi o kamaguna yete. Tala star na biso ye. Tala. Joma vana na Lyon. Combien na habité aza babeta bango tuna ngo star. Ba mususu yete nani oya zape na Suisse nani. Artiste émission mususu ba yemba bango mibale. Emepinga. Te oya za compositeur ya Pacha. Pacha. J'ai eu beaucoup de propositions. Mais na habité le quoi c'est un chaki masolo nangawa ekotikala akobima na ye. Temenga ce que nous loba. Est-ce que si vous prenez un moto pour makambo ici là qu'est-ce qu'il faut faire? Problème est allé avec ça bout. Ngana ko ça na réconciliation à huis clos. Il faut bigantu azalawana bonani bana Suisse non parce que au moni yeko aza manipulateur. Tala terme na zoloba. Un manipulateur. C'est un grand manipulateur. Grand. Un grand manipulateur.
Un grand manipulateur, un grand menteur. J'ai dit à haute voix. Un grand menteur, le sous. Voilà. Parce que, tant que lingo sakana balinga na yo, et bato a mayele. On va venir au boss. Ok, c'est que, sans bango, sans yo, bango va vivre. Alors, on va que maman lobi na ngai. Bozola nanga po na mbongo na ngana kabwana bino sinote bo mangai. Sa propre maman. Botoko sa réconciliation ne belé malobo ya loba. Ouais toucha mitema bato. Papa, il y a des likamso taliboé, obinga zonga sima. Mais makamso moni na buté zo ya kwa ante yo. Malobo camarade loba na yo. Na no mouvement récité. Est-ce que vous avez vivre la musique? Pêche wango. Il y a beaucoup à protéger qui pêche wango le quoi. Muta recruter ba musicien pêche. Na linga kina kende na yena niveau que tina recruter ba musicien et tout. Na vandi pe kuna ba rap bandi bani banini ba zo répéter ba nzemo na. Est-ce que courage wana ko za suna ngo? Na zo tout une question na. Au moment na bika ko ki ko répéter bêtise wana toujours. Lelo yo kana bisayo. Lelo a continuer ko ça ba émission. Je lui ai dit non, yo artistes. Si kala na artiste, si ka biso to sala pour. Au que ça l'émission, c'est que tout na yo à propos à parler na yo. Mais aujourd'hui, il continue à faire des émissions comme si rien n'était. Ayo que la baningate, il est maître. Ya makamnaï. Réconciliation que vous avez ndengeni. Faut tout bazala. Bana Suisse bazala, bana Paris bazala. To vandi. Ngana kolobela ke bon, ce qui to continuer. Ce qui ngana ko sala appel na mutu na ngai. Pas grande, pas ya ko telemela yo. Je le dis bien. À côté les machines mouvement tambola. Photos à la close. Et que ça bon côté. Yo pour bien aller mutu non pas grande. Pas grande, c'est lui qui s'occupe de notre mouvement. On a Babylone yo. Biloko mokili yanga ite. Pas grande. Au monde. Donc ce là hier au moins te bolanda phrase moi ba que ceux qui OK se réciter ngana continue na na lobaka ngote. Ceux qui les cambezate na kolo ba bonde. Bon siko elo nanu de salamité yo ata pour mon fait bo moto. Non. Tout ma moto na ndeni muta déconner a sali ba émission atindi ba finga yo répondre écoute té mais ba toazo finga yo ba picho na mike o ba respectanga ba mona yete ba mona ndinga poka na kinwa na congolais ta na kitakuna ba mona ngasha mon voto yeyo prêtre c'est bon ba finga ba lobini o to cha minduki to ko balo ya minduki pona yazo pe ba 20 ba 50. Est-ce que Mouton a dit qu'il vivait bolingo ya groupe? Lui voulait faire de ses groupes et l'eau qu'on a yé. Aux Olandanga. Et là, vous devez comprendre. Donc, quand tu dis, vous savez réconcilier. Oui, réconciliation que ça bat, tu vas faire des bélés. Voilà, vous limbisa, vous bossez, vous continuez, monsieur. Té, vous limbisa, vous limbisa, mais vous bossez, vous Mouton a blessé le modèle. Donc, voilà, c'est que. Tala qui va foutre. Atindi mutu le quoi Didier Massoud. Oyo pena kazaki a plapé yemoka lobiki. Ngane nazo bimisaye. Abimisaye. Massoud yazo nga sous le mouvement. Massoud a combien bateau tala 100 personnes. Yemoko patron na biso. Mais atindi petit wana raisonné te que ah wana za yaya. Wana za na yoka kombo na ngana na ba Afrique. Alobelanga plus de 25 minutes. Qui va foutre à Kayo Simic. Limbisa. Voilà. Bon, Limbisa. N'a l'oublié. Qui humilier un grand nom local. Au moins, ce tangi, 6 personnes apparaissent au tangage. N'a considéré. Na génération à Calabasso, à Kéi, Bavé, Mouchen, Bakei, Batobili, Bakoufi. Le Lotikali Babiso, Namboka Oyo. Je suis la figure emblématique de Paris. N'a les cas qui n'a perçu. N'a pas j'ai pas la micro, moi, les canards, maman, naïe. Le quoi, mon à la télévision, maman, regarde le papacha. Si vous avez un Mickey, il y a un Mibal, il y a un commis populaire.
namoni lisusu oyo bakaki aza journaliste d'investigation asali mwe eloko mo via chakobe ngai teke ngai naza sans forme banini comment il s'appelle Kelly Katen mais petit wana palo ba phrase wana na koyoka fuiti ke non mutu na mutu tsa ke na lingana sa ba émission na yo mais acha mo vota boya kayo mutu ngane to ba associé okende ko poata mutu no ndenge wana vous comprenez et là on a sengi soki ya kole soki azo continuer ko ba que tout ça réconciliation est populaire tout le monde soit là et j'aurais des trucs à lui dire na lobi yango lelo o effort sans moi orchestre wana ni pas la ki côté kamate te me poser nzambe te na nzambe te mais na lobi parce que pas grande na pas qui loboko ya nzambe pas grande yo kana na loboko ya nzambe pe ezali na tie point na vie na été na tie virgule mais donc yo ibi ba kolona elanga esengaka bato pe bato ya mitema mpiko neti biso o totalaki mbongo te totalaki amour ya mouvement mais ye akomi kobake nako gagner nini vive la musique donateur ezali kaka moko soki vanga tous les restes tozali kaka koya na baloso na basardine mpo basalela bamusicien ok sona il y avait pas de donneur deuxième donneur ayeba mwana moke Martin Passi oyo bomonaka lelo aza mwana bonne famille ayaka bwasimisi beaucoup mille zaïr mpona kolia banduliste papa tokuta na okesio na musika patience a beaucoup nde futa qui vive la musique po ebaki ke à part mongongo ya nelo mosusu te ya osala mais mutu ntango aza divisé ngai aza na société na nga naza na mbongo na nga boye na boye na boye seka na boule bokende musika te ozo comprendre et yo moto tiaki édifice osani ozongisa mabo osima te nazonga na nga mpe nsima na moi moto anga na mo eloko wana te akomi ye moko chroniqueur akomi ye moko journaliste akomi ye moko nani présentateur vedette est-ce que rôle na ye ezalaki avant toujours que c'est histoire avant ye azalaki kosala makambo wana nayebi te mpo bino mokili ko chez nous les Congolais tomona tout kaka malamu mabe ezalaka te mais ngai na mayelo yanga nakoma koyeba mabe na malamu oyo biso koma na sagesse il faut bakoyeba mabe na malamu peut-être yayebaka mabe na malamu te mais ngai nayebi ke mabe na malamu même si on va réconcilier tosali baclose mais nakokoma toujours na réserve epa na ye je l'ai trouvé que c'était un dangereux voilà gros mot ah oui oui ok c'est un grand danger permanent danger permanent oui, voilà ce que je dis en tout cas voilà donc je crois que Toyambaki Toyambi Achamovoto pas grande Makamboyo en tout cas il faut aussi ça Makamboyo Makambo aussi ça yango parce que tout en a besoin tout le monde a besoin de Bozaraki on les a dit pardon l'effet ya koleka olobi ki na suspendre ye oyi combien de bato bayoka yango oyi combien famille yanga esala ya passe mais ya ozwa famille yanga neti famille ya papa ndenge wana biso to famille ya bien okoki kohumilie mwana na bango te mais souvent longo pe la mouvement longo ka la mouvement na longo pe la mouvement atikali pe la plan na ye problème eza wana te mais ngas qu'on a besoin réconciliation il faut ça en tout cas là j'invite batunyoso ba Andy Riss ba colonel Freddy Lumbwena Dio ba Biga Tsumbu ba maître Chameau maître Chameau ba maître Chameau en tout cas naza ko inviter tout le monde o ayebi histoire oyo parce que nani mususu Arijana Chiwara en tout cas batunyoso boyebi histoire oyo Botika bateau bo était pardon balobi que le fort supporte le faible tout ça l'effort parce que la minute ba colère ezali biso ndi bato ya koboma moto oyo esenga pe ko loba moni ko bomba makambo na motema ezali bien te moni tango lobi so bato basangani
Pour ngai vraiment naza côté ya koboma moto oyo. Asonga to comme suka, moi des personnes de beauté. Oui, na pesa mbote na batu na ngai ebele baba bazo soutenir ngai toujours dans la soutien ya kosakana te. Mon vote azali toujours bonne santé, bonne mine, toujours bien habillé comme d'habitude. Bon Monica toujours na présenter te bozo tanga kabino moko est-ce que vous la bango Love Mushino. Ça dit aujourd'hui je suis tout en Love Mushino. Na ba chaussure kaka Love Mushino. Donc naza bien beau regretter te on est nini ya na biso boyete ya za bien teinture propre et kotia bien makabutu bien je vis tete au solango tout ça masuki wana vraiment nazo lobela bino boza pire ba pina ngai na bosa bino te awa na janvier après proclamation na accompagner Luciana de Mingongo dans studio avec les grands producteurs Bigatsumbu soka uti Angola to sala contrat to signé pour Nzemba Luciana au titre nango Flora yamonde possible biso de janvier ti juin na été Flora suka na Nzembo Luciana de Mingongo Rossignol ako bimisa œuvre Flora to accompagner ngana kozala toujours na kati ya management de na misana de nazaki na management ya bokoko Nzembo ya petit ya niveau na buro mpela ya mope et kobima kaka awa na fin d'année donc tout ça bien alors na bosanité bato o basunga ngai pe balinganga bato yanga oyo bakabona na ngai te au numéro 1 Washington grand pays imbécile na bilamba et pas yozali na Munich bambote belé Eva Tumba n'Anvers Mutaliki Azate lobby délégation à Paris et je à rejoindre au kuna na oyo to sepelisa yo na mariage na yo Anvers tek l'empereur Hirohito Eric Tola na yalola na yebi ke tokokuta lo samedi na mariage bambote belé le number 1 na kati ya yalola le vieux Gaulois José Mondele papa Bastard bambote belé et pas yozali l'homme selon mon cœur Hippotums et pas yozali na grand Katanga bambote belé José Sitting l'homme qui roule carrosse bambote belé awa na kati ya Paris Jansi Mayas et Sema Mayas oui Jansi Mayas Forza Italie azo lata azo tonga bambote belé Alino Sene scénario icône de la mode icône de la sap icône ya mboka oyo Alino Sene bambote belé les designs Sylvie Baka autrement dit Beckham na London petite sœur bambote belé na évité ba mannequin va ko défiler samedi mardi na kozala te mais nazala motema toujours pas na yo on a ba soutien financier à mon vote ça dit na ko katana te voilà la première dame de la Louvière yala din tefo avec mobile na papa Jean-Jacques na kati ya Louvière bambote belé Mitador MB Malumbi Mita tout est collé na ba restaurant na Champs-Élysées Mitador Malumbi Mitador bambote belé Mita Blandine Bomolo Babou la mère des maisons Foboté Abangel bambote belé la luxueuse de la presse Maman Ko na kati ya Luanda bambote viens Andy Irisa oseka Andy Irisa tinde le bambote voilà Cynthia Bofonge na kati ya Luanda ma petite Cynthia na ozelo manager Kalate osunga ekiri na yo etambola bien Miss Dada na Suisse petit nanga babote bambote belé Colonel Lumbuenadio mon colonel Freddy Lumbuenadio mon colonel na kati ya Switzerland
Bambote Bele. Un colonel. Rijana Chiwara. Grand prêtre Nandenga Mukete. Rijana. Elambe Loko Pamba, Kitende Loko Pamba. Maître Chamo le Batman. Bacheche, Bakar. Yonde. Bangote. Yonde. Bangote. Bambote Bele. Godard Kwanza le full mikiliste petit dans mon kona kati ba London. Avant d'akoter ba Buckingham Palace wana Bambote Bele. Vaticano le pape de Bretagne. Vaticano. Toujours à la pointe. La pointe actualité et ça la caillou. Vaticano. Teddy Moula, l'arche de Noé. Pire petit vient aïe. Bambote Bele pas aux alliés. On vient boire quand on a télé, la boîte. L'artiste Christian Zaba, mon à Congo Brazzaville. Petit Nangaï, les garçons Château, Claude Mathiesse, Cocody Coco, Bambote et Bele. Ah, petit Nangaï Babote, il y a l'équipe à tout quoi. Mir Nanzimbu, la beauté fatale. Mir Nanzimbu, la beauté fatale, avant à Paris 16e. Petit Nangaï, Bambote Bele. Lieve Maziku, na Zerland, Bambote et Bele. Bonen Tsando, Wabasan, Nakata Luanda, Bambote Bele. Cyril Mandiango, le gourou de la secte, Bambote Bele. Eve Soukali Bolebe, Nakata Liège. Ah, petite sœur, on a là dans ténor. Félico Bilele, Nakata Paris, Bambote Bele. Mambo de Diblin et un moutete là au Japon. Bon, bah, yo qui va comboter. Bigantsumbu. Bigantsumbu. L'artiste. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolobe la vie.